Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, super bien par la grâce de Dieu. Bande kunane sabno lona ne sengo moko na ibatina manifestant ndenge nini liboso na bino. Alors, on a likolo ya chaise roulante na ngai on azo bengango chaise roulante de rêve. En tout cas, na rêve na za chaise roulante sabo. Et au facilité ngala ke de partout bisika la lingi sans que mboso akumbanga mikolo mboso pemi. Alors botala nani a surprendre ngai na chaise roulante o seki singa boye botala totala elongo totala surprise. Fally Ipupa Aigle, merci beaucoup mon papa, merci pour nous soutenir, merci. Alors si vous avez sengo et tondinga motema boye, eza Fally Ipupa de mutu a offre ngai chaise roulante oyo, en tout cas dans un sengo makasi, merci beaucoup Fally Ipupa, merci, merci pour la geste, merci beaucoup. Na satanda ki na ngote. S'attendait na ngote mais au salingai le moko boye et marqué ngai nautika lobosa na ngote vi nanga mobimba. Merci beaucoup mon papa, merci pour la considération, merci beaucoup. Alors Fally Ipupa nde mutatie koseko bozo mona ne longi nanga boye parce que na moni ke na ze loko moko oyo. Nzambe merci Fally Ipupa, merci nzamba pambola yo, nzamba bakiselo mikolo, nzamba kota likambu na yo. En tout cas merci beaucoup. Nga pena na part nanga na satanda ki nangote. Mais eza vraiment surprise moko agréable. Alors merci beaucoup Fally Ipupa, merci pour la considération et puis merci pour la geste. Nzamba ozanga te ko pambola. Merci beaucoup.